misala na biso il faut elakisa ke toza bato toponi nzambe. Papa Tshisekedi aza candidat nyonso tu oyo azali opposant nazomona te pona nini azoki nozala opposant même ya Papa Tshisekedi ezokoma grave. Papa non comment ayaka wa alobi non comment lelo na ebite pona nini ngana kozala na comment na makambo ya lobby alors wana na okoma ridicule. Ba Congolais to banda kufungola misu na ba déclaration ya bato toko pesa maloba na mutu nyonso et puis bazala na souffle tango bazoloba parce que ba Congolo baza délivrer awa baza ebele bo sous-estimer biso te poto za ba candidate candidature ya solo bo kende ko salie na tata moko biso nyonso to récupérer mboka tozomona ndenge caméra beli kipelekese bato balandi caméra te il faut boluka bolanda makamba lobby abandi ko critiquer Tshisekedi parce que Tshisekedi a lobby ngande muna candidat numéro 1 boya makamba chauffeur mutu kezala na mukolo nango azifungola yo komi ko beta kipelekese soki to pesa ka yo nationalité mais na constitution botama na Congo te landa ka même Tshisekedi na simana batu na yo to pesa yo ata okoma gouverneur à zone bandal comme ça to plongola yo na frontière à Rwanda po bino bolinga mingi boke noza na frontière à Rwanda po bosala misala ya kindoki kamere to komele mukanda akende ko benga bato ba ko voter ba voter Tshisekedi papa oya non comment pe soki aza muto alingi ba voter ye ayebisa batu na ye ba voter Tshisekedi l'air ba ko yibe élection biso na bango alors wana to associer ba combattant to bandi bitumba na ba combattant na mboka mais ba combattant bazana devoir déjà les 5 hein Kabila zo fête na ye ya anniversaire boyebi ke ye poazo abatu azwaka même na ba opposant parce que apesaka fafio bomona ba marche na ndenge salama cette fois-ci bo infiltrer siko kuna comme ça na CPI oreba mema Tshisekedi ba memela biso kanambe kuna lokola biso nozo debi ke tozana besoin na yete guerre bandande na mutu ya Kabila ye moko voilà message ngana zaki na ngoya kopesa ngwana pona bato ba kufi nzamba sala bango grâce ba kende sika ba okende mais batika biso kimia to récupérer mboka na biso état de droit et loko wana zo bangisa état de droit et kozwa batutu bakengo wadondo bazo sala ba défilé na kati ya Congo état de droit za ko bangisa. Merci beaucoup papa. Merci président Véron Malumba toleki nanu epa papa na biso baba Mongita ya kotele biso to pese nanu maloba. Merci papa, merci na émission na vanaki banda kala zolanda pour le Cambo les autres kawo ba mongo ba le Cambo qui ta grave le Cambo c'est comme grave mais les autres ça passe sur na kata mutema so émission bozo ça na ilengia boye na moni faut tia secrétaire mo premier tu na mutu ozo kota polo banini le Cambo que malamu mingi papa mo kota wana kati na ebité papa wana buti wapi na likamuni ya kolobana na comprendre te na comprendre vraiment te papa na makamba lobi na zobenge papa poza na bana na zopese na ngara ko pesa mutu respect e boni papa na zonga tinga bolimi za batino bolungwa na makambo na bilino atinga pardon na bolimi salongwa na makambo wana papa likamisa grave to komi na ngongo ke bolanda distraction bi bolote bo pona batu baza kisasa tolanda distraction te so moi boza la famille boza ba ma famille ndeko mo atumla mutapata désordre boka matwe bimsena réunion de banda boko nyema kambo po ndoki pata ndeko na propre babi ko mondoki kindoki ta misala na ina kati mais aza mutu so bo pamolie kindoki longo akeli mutu papa otokota wana en tout cas limbisanga na pese kombo wana na pese carte rouge na pese commandoki pour te récupérer un jour le président de bureau état de droit te récupérer aba ba paye malamu azana nungu na kati na banzi ngulu soka du potepoto mvula so ebe ye de ba ngulu la ya peme to amwendo bazo banga mvula bazo banga wana egesuka kake beta atazo na 4 saisons mvula ya kaka papa ils esengo me mbala sima botu na moto ngoloba ninga zo kende kuna papa wana cotisation nini ndeko na ngao don toloba na cotisation aya bobenga kai ayaka te kapa na koloba o monika no chemise ali na chemise la ti kolo ya couleur muso abakisi ko bakisi
papa limbisanga nebi tatina tina no kata komo nezate po komo na nga ngono moni merci nzamba sunga yo na boko na kloma be po nga so na bia na kelma be ezwaka moto na pambolo ko pambola po zo makalita ko zo ngasima o senga bolimis na miso kaka oyo na radio ka ko moko so ko ningiti vana na yo nga moninga ko de na mai ndeko na dinine bana bata mine pa na bangubu na banzombo apata mina mukolo kufu le fere zila abima to yamba ye mutu mwe donc ke congolais to zewa boya ka mutote to yamba o mezela na makambo esila ba bili sola bambisi bisola bambisi aja pasi ni pondo kayo kao yo za babu zangembo ozambisi to la nzombo papa nazo seulement ba boto pour la bino. Merci inabande konyo surtout bolandi wana ezalaki intervention ya Baba Mongita na ba intervention na ye esika awiti kosala ya solo na bandeko nyonso oyo bolandaki biso na mpoko malelo bolandi intervention ya moko na moko ekolisa bino na mpoko malelo na banzi boyoki oyo mutu moko na moko alobi ndeko oyo azali na mato ya koyoka ayoka na banzi président Véron Malumba alobaka eloko moko ya solo liaka 3 fois par jour alobi liaka 3 fois par jour mais 3 fois par jour liaka na ndaku moko soko liaka na bandaku misatu 3 fois par jour mu epai yoko kufa esika oyo bakochelo poison okoyeba te donc mutu sengeli aliaka 3 fois par jour mais aliaka na ndaku moko na banzi sadi boko bino batu oyo bolingaka koyeba kolia 3 fois par jour na ndaku moko wana bozela ye na bima na tono akobimisa bino parce que mwana oyo aliaka 3 fois na bandaku misatu azali mwana oyo esika kokufa bokoyeba te esika koleka pulupulu akoyeba biloko place ya aliaki te pamba te aliaka na bandaku misatu mais liaka na ndaku moko po okokola ndeko nyonso tu oyo zalaki na kati na radio du solo bolandi biso lelo moto nyonso apasoli mpoke alakisi ba ide na ye na kati na radio du solo pe boyoki ye ya solo ndeko soki bozali mibali bokomela biso bobenga biso boya débat tozali contre apariko na parti nyonso tu toko débattre na bino nzambe apambola libota nyonso tu oyo echaki litoi kati na radio lisolo wana ezalaki wa bino DSV Diana Surufutu de Vupertel les combattants de la cause nationale oya telemi pona mboka na ye eno pona mboka batu misusu mboka na ye mwana Congo nazali mwana Congo ndenge jipa yemba to pona mwana Congo esika oyo tokosikola mboka nzambe apambola bino mpe apambola misala na bino tokutani lisusu mokolo mwa vendredi na masolo na biso ndenge zalaka kaka mpe lobi na bemission na biso ndenge zalaka bolanda biso na bokebi nde bino bokoli na masolo